na pourquoi nde batala nde examen d'état pouf publication avec Pascal Mukuna na mwana mwasi na mutuka kosambusa moto na nzambe boke oyoka ki pe sentiment parce que bokabola ki ba même sentiment. Allez, entre temps o tche caméra o filmer et puis oza koloba na chuluba nzambi wani nzambi ozo ka sonité nzambi wani osala buzo ba impudicité ebele tata baba bosa boyoki ata somote que d'abord intimité na ya Mukuna na nzambe zalaka nini ozo sala bolingo na yo na mutu parce que il y a eu consentement bosali bolingo na bino nzoka na mayele no ya mabe ozwi caméra otie na intention que au filmer pour simana yango olia mbongo avec Pascal Mukuna kalo Mukuna azali kosala éveil patriotique na mboka na biso ya ko dénoncer makambo nyonso to esalama na mboka na biso na ndeko Kabila pendant 18 ans. Avec Pascal Mukuna asengaki na ndeko Jean-Marie Samba aloba par rapport à makambo nyonso ya lobi a démentir yango parce que eza yango te yango asengaki basola basombi kinyama kanisile to bana ninga na plateau moko bavandi basololi mais évêque azalaki na ba propos solides o Jean-Marie Samba zangaki simana yango ka Jean-Marie Samba zali na ba propos o peut-être ezalaki likolo et puis ayebisi ye o nga na retenir na yo nga na landi émission na personnellement ayebisi non cité to za ba preuve makambu na yo entre autres mbongo o ba pesa ba récit ezali alobi na ye bosali ba montage ya ko ba ke peuple zona posa ya Kabila pendant 18 ans Kabila sa ke lokote. Mbote bonjour na bande kono so bomesana kolanda biso bo mandata biso na Shelvi télévision tikete kimia na kolo sumasia eumela omabota mabino ezali wabino ndeko John Fwamba Kachak autrement dit mesana possible mesana biso et na yeko bisabino ke bolanda pe émission lisusu na Colby Star chaîne partenaire na biso tokoyeba ko sombe kina makanisi na bino na makambo tozala kana yango merci na boss na biso chez la Vita Leader big salutation na yo big salutation na Colby bisika paza kolanda biso na France nzambe abatela bino na bande ko nyonso boza biso de partout na France na Belgique na Suisse François Fwamba, El Chanto Matondo, maman na Christian la Switzerland. Merci à Guillaume Fwamba. Big salutation à Movier Sylvain Diessa, le bibliothèque en Suisse. Merci à JP Panda Mobile Mbinga Mobile Swag, sans oublier. Vienangai, il y a Akati, Adjani Lota et ma maman chérie Lisizola. Bisika wapi ba azwami na France. Voilà. Masoloni to na ngole lo nyo to ko beti la bino nyo to ko sombi kini ya makanisi le bandeko. Je pense que bino so boyebi ce qui se passe na milieu ya ba chrétien na mboka na biso par rapport à affaire ya pasteur avec Pascal Mukuna Wazali mokambi to père spirituel ya ba ACK Ozali bongo assemblée chrétienne de Kinshasa et Palangisa Sango ezabisika biso na monde entier okukuta ACK. Avec Pascal Mukuna, c'est un grand homme de Dieu. Oh, nous respectons jusque-là parce que Azali Motonan Nzambe o asala musala Nzambe kitoko abanda musala Nzambe son toyebat bayana éveil na milieu ba chrétien bayana retour à la parole ezali avec Pascal Mukuna. Mais à un certain moment avec Pascal Mukuna a mis pesaki à se focaliser qui trop na makambu ya politique. Tout le monde qui ndenge nini a biso nyonso toyebi ke akomaki na azana équipe na ya Bale FC nini FC Renaissance et simana yango aki penza ko se focaliser na makambo etali politique na éveil patriotique lelo esa na makambo ebimi esali biso soni tokiti mutu na se tozolo banzambe tokomi wapi ozo mabiso wapi na makambo oyo. Avec Pascal Mukuna, c'est un grand homme de Dieu na lobi aza papa yabana na nzambe bele ezana bato bele babongoli mitema na sima ya Pascal Mukuna ezana basali ya nzambe bele lelo soki baza o bazali eza parce que bayo kaka avec Pascal Mukuna na lité ya moko songolo pakala aza pe na bana ya milimo ebele mais lelo torolobanine ça fait très mal na bato ba mesana ko publier ozo sala bolingo na yo na mutu parce que il y a eu consentement. Bosali bolingo na bino
nzoka na mayele no ya mabe ozwi caméra otie na intention que o filmer po sima na yango olia mbongo obanda ko accélérer naza na ba image na yo ya bolumbu tala o naza na yango soko sakani na opérer so pesi boete sima ya kozwa mbongo ozwa nini réputation ya mutu ebebi. Combien de chrétiens lelo bakwesi bakwesi bondimi na bango boyambi na bango parce que bamoni bolumbu ya évêque Pascal Mukuna. Combien? Ceux qui tobi tozonga sima évêque Pascal Mukuna makambo selon ce qui se disent parce que biso to bato za ba journaliste investigation tobi to koma na dossier tina suka et to koyela bino ba preuve à l'appui pourquoi makambo salami ndengwana. Il y a des gens au bazolo backer et ça par rapport à la fille oyo ya pembe wana bomoni ya sakamwa ba muluba fille oyo aza likangu ya pi ou bon deuxième femme ya pire petit ya évêque Pascal Mukuna aza pire petit na ye tangu ndeko na ye ndeko ya Pascal Mukuna akufaki mobali wana ndeko na ye wana atikaki testament lobi lupangu na ye bapesa mwasi na ye babilo na ye bapesa bana na ye basala et salamaki peut-être salamaki lolenge wana te par rapport à ndenge zolobama il fallait pesa basala on lolenge wana te o balobi ke évêque nde asakapare na biloko wana. Sur ce mwana mwasi oyo mal intentionné na mobali na ye aza pire petit ya évêque Pascal Mukuna nde basali kabale basala eloko wana po ba humilier tango ba romona c'est que ba harcela ke ba bi pesa mbongo so pesi te to biso to publier tala ba image to zana yango peut-être mais avec amona ko ndeza aventure wana eza selon makamde eza kolobama eza analyse na ko sa loko la journaliste simana yango loko la pesa kité nde balobi e komi ngonga ya ba publier bon wana eza contexte mosusu ce que za ndengona ça reste à vérifier. Deuxièmement évêque Pascal Mukuna Mukuna azali kosala éveil patriotique na mboka na biso ya ko dénoncer makambo nyonso to salama na mboka na biso ndeko Kabila pendant 18 ans en disant que ye azalaki mutu ya FCC a travaillé na atambola na bango ba contribuer à l'épanouissement ya FCC Renaissance. Paf Félix Tshilombo Tshisekedi a eu pouvoir makambo changer Mukuna bi non makambo bato ba osala o bango basalaka basala eloko te na moi na tenga mananga tolo ba bosolo to dénoncer le levé Pascal Mukuna a na tribunal a kende ko déposer plainte na o etali sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Il y a pas longtemps le vendredi le jeudi avec Pascal Mukuna azalaki non c'était d'abord le mercredi ndeko na biso moko za Israël Mutombo sango mokonzi asa l'émission bosolo na politique ayambaki ndeko Jean-Marie Kasamba azali président ya ba journaliste ya Kinshasa ya UNPC yenda sa ko kamba corporation ya Kinshasa badire ba propos na alobaki contre évêque Pascal Mukuna baki eza dignité mamna sur le beza lokuta nde basalaki droit à la réponse na chaîne ya Congo bisika pe sangwa sala solo politique ba ayambaki ndeko Pascal Mukuna évêque Pascal Mukuna c'est un homme de Dieu auto respecté notre né dans la foi na ndeko Jean-Marie Kasamba azali ko représenter ba journaliste ya Kinshasa na émission wana évêque Pascal Mukuna asengaki na ndeko Jean-Marie Kasamba aloba par rapport à mamno soya lobi a démenti yango parce que eza yango te yango asengaki ba sola ba sombi kinyama kanisile to bana ninga na plateau moko ba vandi ba sololi mais évêque azalaki na ba propos solides o Jean-Marie Kasamba zangaki Jean-Marie Kasamba lobi som to pesa yo mbongo o sala FCC Renaissance Kabila soutenayo évêque Pascal Mukuna awangani yango alobi a soutenir ngai te Kabila ayaka na mbongo te pendant 18 ans tango ayaka asalaka na eloko te donc mbongo ya mboka alobi lisusu eloko évêque alobi ngai ti lelo naza ko reconnaître te ke bango bapesa nga mbongo même na sala propagande pour na sala propagande te babengisaka biso ba confession religieuse to ya wana pona to sala campagne nazalaka mais nazwa ata elikuta te po preuve ane na sala campagne te po so na sala campagne bolingaki bomona ngai so nazwa mbongo na nga na sala campagne so na sala te banga ba ko senga nga mbongo wana bapesa kinga donc bapesa mbongo te
par rapport à biloko wana nyonso. Et puis avec à lobby yango na munoko na yeke nani ex-président ya RDC Kabila Kabange atikala jamais kopesa ye mbongo, atikala jamais ko soutenir ye bazaki na relation ya pasteur na président de la République esili simana yango ka jamais ka samazaki na ba propos ou peut-être ezalaki likolo et puis ayebisi ye o nga na retenir na yo nga na landi émission na personnellement ayebisi non cité to ça ba preuve makambu na yo entre autres mbongo o ba pesa ba récit ezali alobi na ye bosali ba montage ya ko ba ke président na posa ya Kabila pendant 18 ans Kabila ça ke lokote alobi lisusu bosali monter kasamba aye na ba image alobi na biso ke ndeko kamera akobela aza gravement malade na prison coûte ba transférer na hôpital bazu joueur moko boya ya États-Unis ba kati balongo mutune bazu mutu ya kamera ba tie même bilamba mais kasamba sala ko be mission awa. Alors moi na songi no moi mkeko ba ndeko jamais kasamba il faut à renoncer à longwa lokola président akoki ko représenter ba président ba journaliste te mboka parce qu'il n'est pas crédible. Alors, si ma biloko wana émission l'équipe vendredi, samedi, to vanda boye na pourquoi une batala on examen d'état pouf publication avec Pascal Mukuna na moi na mutuka. Oyo tozo eza moi flou. Sikoyo tangu bosali yango eza po bozwa nini? Bolongoli mutu ki pasteur, bolongoli empifo azalaki nango ou na sima nango bozo lukani kote ye bani tomoni ba Mukuna asalaki yango lokola mutu tomona ba David basala ba buzoba ba David ku ba koma David aboma na mutu abomi soda na epona mwasi andeo ya wana nous sommes tozana nzoto ya musuni l'esprit est fort la chair est faible lokola mutu msusu razongi tango za l'église aza rempli na Saint-Esprit tango ozonga na ndako pe momwa ba bilo msusu ezala pe ya mikie bon. Mais ton limite que moi nzambe soko kwe asuka wana ke libela biso on peut tout dire mutu asali makambo parlement na biso il y a pas longtemps ba mitakala ya bato tambola kiawa ya ba konzebele pe ba mitakala na bino ezali tant musu ba obomba yango ponanu bata na bino ekokite et puis mutaka peut-être eza kala bazela ki temps ba bimisa yango. Moi je me dis cette dame ce qui est affaire politique. Si réellement bande connexion ya politique bazana sima makambo ko sambusa moto na nzambe boke oyoka ki pe sentiment parce que bokabola ki ba même sentiment allez entre temps o che caméra o filmer et puis oza ko loba na chuluba nzambi wani nzambi ozo ka sonité nzambi wani o sala buzo ba impudicité tu paieras cher. Les loyaux c'est dans les hommes de Dieu tala to sakana na basala nzambe te basala nzambe bazaba munoko ya nzambe direct peu importe mukuna koza na ba défaut na ye peu importe mais c'est un homme de Dieu oh ti lelo batu ba respecta kaye par rapport ya niveau azana yango représentant légal et puis donc on a kolba initiateur ya ba église ya ACK na monde entier et bela tata baba e bo sango yo keta somote que d'abord intimité na ya mukuna na nzambe zalaka nini mukuna lokola moto na nzambe nina lelo soka lobby afukami tomona David azongisa alliance na nzambe Samson balobaka Samson bakati suki akwei asili fin cop mais le jour où suki bandi ko bota nzamba renouveler la bonté na ekana basal na ye ata mutu akwei eza na temps o nzambe azongisa na nzela et puis tant mutu akwei yebaka espoir ezapo a changer. Alors, tout ce pays n'a comportement haute. Moi, je me pose beaucoup de questions. S'il y a une main noire par rapport à Makambu Oyo et que les politiques, si Makambu ya avec Pascal Mukuna, Dieu est juste à téléma na cause Oyo et puis tout le monde n'engeni Makambu Ego leka. Ngana osenga na bandimi. Bobu iseli kiate batu nyonso bandima babongola mitema bapona ba prédication ya avec Pascal Mukuna. Bobu iseli kiate. Et ça juste oh biso to moni peut-être on mon dimota la biso olingo boya nzambe parce que au moni biloko tom so oyo sale leki ya pasteur Mukuna to moni awa nzamba sunga biso avec Pascal Mukuna ko perdre elikate nzambe azana yo atikiote soki makambo balobi na bio mambo to moni bimio eza solo. Moi jusque là nazana nous na condamné ote parce que informatique peut développer
et qu'on peut causer un montage. Mais jusque là, nous avons convaincu. Bandeko tout, bon message au sababiloko oh, que Dieu est juste. Moi je me dis Dieu est juste. Les lobby ngambe belé, babungisi na na minute au église, tant sur ACK boulou et que kokota. Bato belé pour ça peut-être balongwa pour passer évêque Pascal Mukuna comment na renaissance ba passer msusu baboya ba mona en direct mais tant ba moni boy ah raison yango église comme na ngoya ngai non beaucoup na âge ya pasteur Mukuna makambo ebimi boy to tika to continuer lit na ye bo continuer bo respecter bo même ndenga ayaki na éveil patriotique na ye bo pesa diable nzela te parce que diable aluka neni a déstabiliser l'église mon Dieu. Église à tata, église à Nzambe, eza lisusu na pivoter parce que kaka biso na biso ba chrétien, neto komi ko telemela, basali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe olandanga, et comme sujet à mon kérité, o telema na cher. Botala basali ya Nzambe, ba mitakala ba ozo na metom su ya yope. O sala e bimité, tom so négocia. Eza tango ya basala Nzambe bo sangana, bo sambela pona ndeko na bino. Boza na simane a continuer lit. O eza moini satana mboka o ebebaki. Mboka ebebaki. Basala ba réunion na bango satanique diabolique. Eza un serviteur de Dieu a telemi. Lokola moto na Nzambe. Alobi moi je vais oser. Baza ta ba Hitler ya temps oyo. Mais diable a yé a déstabilisé. Et puis batika maintenant ngo baza ba Congo etanga meka pona bango. Banani. Mboko eza ya mutu nyonso. Makambo passé Mukuna zo sala eza réel. Afini mutute azo bane bo sali bien te siko afini nani. C'est comme moi je crois eza nga. Ba propos na ba nazo ko assumer yango. Eve Pascal Mukuna makambo yo peut-être ce que eza famille na été ya makambo ya mwana mwasi wana ba roloba. Il y a une main noire, il y a politique et côté na makambo parce que a telemi a osé bon mekine ino so kanga munoko aboyi. Et puis azako loba yango dignement alobi bosali bien te parce qu'il y a travaillé na bino azalaki na bino moi na ndako lala te moi place ma echola ezate etanga ezate sembulu ebeta pasteur Mukuna lobi nga nazalaki na bango nazako loba na ba mboya ko démentir mamunga nazoloba awa nini yango sila raté ti ko longola mutu dignité na ye lelo yo ba image ya internet sila raté etikali Mukuna za na ba koko bana na ye ba moni di boso mona place ni abomination ah Jésus kolo salo zonga osunga mboka nayo sunga peuple mboka na biso eza tokoloba mboko eza maudit mboka na biso eza maudit bato bazo ba sute ba kosambela nani bakoloba nini po bingambe bango wana eza bilo esalami na kuku. Vous les politiciens il y a des choses au bilo pe bosalaka. Moi so publier makambo yeba yango vino mobimba oromona no bolamute ngana lobi yango lokola congolais et lokola chrétien oromona bolamute ata ba peso 1 milliard de dollars to ba kateli ba Congo ba bio zone ba Congo etikali ayo okufa sotango okufa vina yo okocha yango wapi. À quoi sert un homme de gagner tout dans ce monde et un jour perdre son âme? My God. To changer to bongo la mitema bon renoncer sorite kanda Nzambe zali. Évêque Pascal Mukuna c'est un grand homme de Dieu. Je dis jusque là nazako respecter en son rang. Et puis aza moto na Nzambe oyo atelemi alobi je ne reste pas na revivre le roi batunyo sauté ngai na lobi na kota makambo yango. Et il a osé. Il y a aussi l'intouchable. Et puis il parle en son nom. Il y a la personne, il y a sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi alobi a fundié. Nana koyiko oser na minito. Non. Tot bandeko, bozala simaya avec Pascal Mukuna. To soutenir église. Nous sommes une force. To soutenir avec Pascal Mukuna. À quoi oui? Tant musu sima makambo tant wasalaki yango abongisa kina Nzambe. Ti sikoyo tant Nzambe sa limbisa siko biso to ya to loba mabel suna makambo. Basala Nzambe bo telema, bo loba na faveur ya moto na Nzambe o azamu ninga na bino. Boba la matolotolo te pour diable a kozwa esika, diable a kozwa place. Le lorsque diable a eu place, je vous dis la vérité. Moga oyo to ebite to kima wapi.
Notre président de la République, c'est un chrétien. Adediamboko na maboko nzambe. Basala il fait partie basala nzambe. Pasteur Mukuna zalaki parmi basala nzambe pasteur oyo président de la République a bengisaki na stade de Martyrs basambela. Basaki Godin Poi avec Pascal Mukuna na évangéliste Kabundu Alessa. Basambela en public. Badediamboko na maboko nzambe. To sambela. To sambela. Et puis to za ba vrai chrétien. To que la diable esikate pour nous quitter mboka na biso et ko za livrer par Zabolo. Nzambali misaono so basali makambo. Avec Pascal Mukuna lokola mwana parce que vous êtes nos aînés dans la foi, nos pères dans la foi. Gardez espoir. Senga nzambe pardon. Soki makambo ndenge komi. Bongisa bozali non nzambe et continuez lit oyo ya éveil patriotique. Continuez yango kotika te. Continuez yango et kozala malamu mingi. Ezaki babino ndeko John Fombaka chaka autrement dit mesana. Ezaki na passe na motema na présenter émission oyo. Mais tozana eloko osala te soki ya koya koloba makambo te. Ba ndeko landi biso na diaspora. Partout. Bo sambela. Bo buka mabolongo na bino. Ndeko na biso avec Pascal Mukuna abunda po na mboka oyo. Bandime bela bongo na mitema na ba prédication na ye. To sunga. To sala musala nzambe. Et musa mboka oyo et okende musika. Merci na chez la Vita Leader. Boss na biso ya bien, à l'équipe boss ba voisine. Merci na Colby. Merci Prem big salutation na yo. Merci na bandeko nyonso. Bolandi biso de partout. Nzamba pambola ya modero. Ah, vient na nga kati badigara. Ay mambo ekomeli biso mukapara na mukapara. Nzamba pambola yo. Nzambe apambola massa na ngai Adolphe alias Pakalo big salutation na nzamba pambola chukelo mboto. Nzamba pambola ya mayo, nzamba pambola bandeko nyonso tu bazali awa na sepeli parce que to passer temps ya kitoko na bino mais je crois que Yesu asi azongite to kozonga pona ko continuer puis to koyela bino ba na yebisi bino to za ba journaliste investigation to kolanda makambo tina suka to koyeba na za sima makambo eza pona nini. Quant à moi je vous dis shalom.